wiza, oh wiza, wiza watu sadisa. Ompasi zingi vavanza mayela tweti mona. Mbote batata pe ba mama ya solo suka ya bomo na biso bato awa na se ya tango seliwa. Après 9 mois ya bokaboli nzoto pe molimo ya mama Suzanne Kwakiadi oya zalaki conseillère direct ya tata mokonza bule papa Simon Kimbangu Kiangani nde mokolo mwa lelo ya samedi avril 2022 elongo na bino tokolanda nini oyo ekoleka awa na mboka Nkamba Yerusalemi ya sika nde maso oyo ekoleka na mokolo mwa lelo tokoyoka yango elongo nini ekoleka na mokolo mwa lelo nde tolanda na kimia pe na bolamu. Sadisa ompe wiza, oh wiza, oh wiza watu sadisa. Zimvita zingi vavanza malema tweti munanga bimangu byeti moneka, oh wiza watu sadisa. Bapange bilewa pona musala baosala musala mozole ya mama Mbuta mama Kwakiadi nango bafandi po inauguration nango eza lelo nango basali po basala misala babongisa bakoma banettoye po ezala propre eza kitoko makasi esoko nanga pena ezali bao baye te pena barate mais baomona kaka na baécran. Kombo nanga mama Landuma Jorlene naye natina kosala mosala na mozole ya mama Mbuta mama Kwakiadi po lelo ezali inauguration na ye esengo makasi mpona osengi bapamboli ebele natina ye te tozali kosala mosala mpona inauguration ya mama Mbuta Kwakiadi mona tokanaki yango te mais lelo kokisani ekotani biso yango toza kosala mosala. Nanga papa Ntimba Ndombasi awa toza na Nkamba Yerusalemi ya sika. Bon biso tozali na service ya décoration donc toyaka mpona kosala misala yango omoni biso toyaki banda avant le 27 tokotaki déjà mpona kosala misala nyonso tali décoration. Bato bazali kolanda biso liloba ya koloba na bango ezake bazalaka toujours na esengo ya koyaka Yerusalemi mpona kosala misala ya yawe parce que awa nde mapamboli ekolutaka fongola ya bomengo ezali awa. Donc biso ndenge tozosala yango eza grâce parce que tokandaka teke un jour tokongaka tokoyaka kosala misala na Yerusalemi ya sika ndenge tozosala yango bodo eza grâce mpona biso bafamille mpe mabota na biso. Kombo na ngai mama Bunkete Nzao Leoni nabuti na mboka Matadi naza mama révérende tozosala misala pamba te misala oyo baja Nkamba epesani biso bana ya Yerusalemi siko nazopangisa esika ya mbuta ezala propre. Kombo na ngai Bunkete nazobongisa mpe esika ya mbuta ezala bukete ezala na propriété mama yako tia propriété eza mpe esengo yango baninga mpe balanda ndakisa basalaka mpe misala ya mboka bule eza mpe ngai kombo na mama toye kosala ndako ya mbuta nde mosala oyo yango nde avandiselaki biso bana Yerusalemi ete tosala yango antuka naza na esengo makasi parce ke nayaki na eliki ete ke lelo nakoki kosala mosala esika ya mbuta. Lelo ezali inauguration ya mausolée ya mama Mbuta mama Kwakiadi yango wana ntango tosisa biso nyonso tozokita mpona tosepelisa ye mama Kwakiadi azalaki mosali monene mama ya papa Simon Kimbangu parce que ye azali koko ya liboso ya papa Simon Kimbangu mpe ye azalaki premier protocole ya église Nyonganisa ya église ebandaki ye moto abandaki kofongola bandimi wana toyebi ezalaki ya kobombama nde ye abandaki kofongola bandimi nzela mpo bakota mpona koya kobondela apart sa bapaya nyonso babandaki koyambama na maboko nazalaki premier protocole ya église Nyonganisa apart sa biso moto yebi mosala na ye asali mosala mingi na limoa papa Simon Kimbangu apart mwana na bango mais mosali mpe ya makasi na wana
toye po topesa ba hommage ba honneur na nyonso oyo torataki kopesa jour atikaka biso yango toye tosala bapapa balobaki mokolo malelo eza spécial mama Kwakiadi yango toza kobongama so tosisawa toke. Zola
Samedi 30 avril 2022, cérémonie ya bokati riban ya bofongoli ndako na ye ya epemelo. 15h25 minutes, bokomi ya tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na baconseiller direct baye pe bamama pe elongo na bana. 15h30 minutes, bobandi ya cérémonie libondeli ya bofongoli molulu epesamaki na révérende Lukinsimba Makiese Rose, présidente générale ya lisanga ya bamama afki na bokusi. Mokanda Mwanzambe etangamaki na révérend Wumba Mbundu Diambu, premier suppléant pe directeur ya école biblique. Nasima, chef de famille azwaki maloba au kombo ya famille Mobimba. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, programme d'inauguration ya ndako ya mama Mbuta Nkwakiati lokola mise en place esalemi déjà si catholique tokota na cérémonie na biso. Début ya cérémonie
chant d'ensemble par Tata Tomama Moyembi Sianzembo. Prière d'ouverture par Maman Présidente Générale Ya Afki. Lecture du psaume par le révérend Umbambundu Diambu, représentant légal premier suppléant. Prière Notre Père, chant d'ensemble. Mot du chef de famille, présentation de la maison de Maman Nkwakiadi. Clairon par la Faki, coupure du ruban symbolique par le chef spirituel et dépôt des gerbes des fleurs. 1. Le chef spirituel. 2. Membres de la famille. 3. Cabinet du chef spirituel et représentant légal. 4. Bambuta. 5. Afki. 6. Chorale Yeluselemi. Et 7. Ajax et autres. Et puis, dépôt des gerbes des fleurs par les enfants au cimetière de leur papa à Ngombe Kinsuka. Et cocktail à la résidence de papa Joseph Diangenda. Merci. Sika tosengi na moyembisi ya nzembo ale kaliboso pona nzembo ya bato banso. Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzambi mbangi twafuluka tobondela o kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo yawe nkolo na bolingo tozongisi matondi likolo ya matondi na bolingo oyo otalisi biso mokolo mwa lelo kobanda ntongo oyo opesaki biso pema oyo pe biso makasi ya komona mokolo lelo ya kozwa makasi ya koloba ya kotambola papa tozongisi merci ekuti biso na kati na Yelusalemi mboka sika nkamba touti bipai na bipai tomati na Yelusalemi mabota na mabota na molulu monene oya le 27 avril na 2022 papa soki yo te tokai kozwa makasi ya komata te me bolingo na yo mawa na yo nde biso batu tomati lelo ezali mokolo kitoko le 30 avril totikali na mokolo moko sanzisila ya solo tata molimo santo ezali clôture centenaire ezalaki le 6 ememi biso kino na le 27 avril po ete toya kosepelisa mama mwilo batata bamama bilenge biso banso tomate na mokolo na lelo mpona koya kozongisa lokumu nkembo epai na yo nde obongi na yango nzambe wa banzambe tosilisi molulu na biso mokolo mwa lelo occasion ya kitoko epesameli biso ete bokoka kofungola ndako ya mama mbuta kwa Kiadi Suzanne tala bana na yo ya mibali ya basi bilenge bamama bampaka biso toye na tango yo po ete ndako ekoka kofungama ya solo ezalaki pasi na mokolo le 1er juillet kasi lelo le 30 avril ekomi mokolo esengo ndako efungama mokolo moko akota mpo ete akoka kosengo ya ye yo ozali molobeli esika yo ozali okoka kolobela biso pamba totikaki biso na kati na pasi oyo yo moko osengaki na tata molimo santo papa simoki mbankiangani malamu nake na ya na nga oyaki pozala molobeli na biso na pasi oyo otiki kati na mokili kati na lingomba kati na bakongo misato kati na luyalo mama zala molobeli zala molobeli pasi eleki bana no bamati baibete mokolo mwa lelo biso toye pa ya nani ya mama mbuta kotika biso te biso bana no kotika biso te oyebi ndenge no otikelaki biso kotika biso te soki tokanisi yo mama na slogan oyo otikela biso surtout bamama na molulu toye bamama tumato tukita obande koloba tumata tomata pona nini pona misala ya kopesa tata molimo santo maboko yango na kobosa na biso te
kotika pe biso te. Pesa biso makasi. Lobela pe batato pesa bango makasi. Po biso nyonso tokokisa mposa ya tata Molimo Santu. Yango wana mama toye pesa mutuna oya ye esika kozonga esika ekolela na bampasi tozali nango ezotungisa na banzoto na milimo na kati na bamabota na bamisala na moto yo yebi elike ezali ete tokozwa na oyo azala kondima. Yango wana tango ekoki mokanda mwa Nzambe efungwama etangama zala na biso ebandela programme kino suka tambusa biso botambusa biso ndenge elingi bino okombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Toko simba mukanda Nzambe. Toko tanga luyembo ya Bayuda. Luyembo 125. Kama moko tukumi bale na mitano. Toko bana na nzela liboso kino na nzela ya mitano. Soki tomoni tobandi kotanga na kumba tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Basanga vuvu mumfumu bafuanane ye Mungu wa Sioni ulembo lunikuka kansi usikilanga ntango yika imani miongo metizungidila Yerusalemi ye mfumu wetizungidila batu bandi bwabu ye ntango yika imani kadi mvwala ludimbuku kaina sikila vafwadya balunungu ko balunungu kabili lambu la moko mao momalembu losonga mfumu bika wavanga mambote kwa bambote yeko bene ntimi myasonga kaansi bavenga manga munzila zao zatekama mfumu sika kubakatula vakimusi ye mvangi myamambi yenge kekala kwa Israeli mona nkumbwa seyo mwana peve anlongo. Amen. Totela matosambela bika nkumbwa kuyazituswa bika kifumu kya kukiza bika luzo lwako luvanga mavantoto boso muzulu dia kwetu kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu eki utu yambu dila mfuka zetu boso betu petu yambu dila ngaba tufuidi mfuka kututuala ni mumpuku munuko kansi ututane na munankwa wambi kadiki yako kifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu munankumbwa seyo mwana pevi anlongo. Amen. Tulombele nkunga munange yenzambya nkenda mono mwana nsididye vuvu vosi yanunga muzimvita zanza inge kaka unubisa vosi yanunga muzimvita zanza inge kaka unsundisa kaditu kakileke kyame nzilange Nzambi ya sola kasi nzilaku izele pasi umvwata donge Nzambi ankenda kasi nzilaku izele pasi umvwata donge Nzambi ankenda etata unsimba mumoko maku undwa kisa kuenangeye etata kansintantu mikunda mana myamyo myamana fwa ensoni etata unsimba mumoko maku undwa kisa koenangeye. Sika tokolanda mot du chef de famille payé kaka muta représenter biso ndako ya mama Mbuta tosengi na papa chef de famille ale kaliboso kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu soki tosangani biso nyonso na esika oyo ezali na tina ezalaki na biso pasi biso nyonso tomonaki pasi na mitema ndenge Mbuta tikaki biso mama na biso conseillère na biso atikaka biso na mokolo lelo ndenge tosangani awa ezali na esengo
po tuiti kosalela ye ndako ya repo na ye libela na libela. Yango wana batata bamama mingi ya koloba ezali te, tosepela tosenga po yazali molobeli na biso oyo tomonelaka pasi. Yango oyo molobeli asalaka ntango nyonso na kokomisaka rapport esika Nzambe na biso azali. Na yango oyo etikali ye moko mokonzi ya bula kokata mpona kolakisa ndaku oyo mbuta mama na biso asili kopema libela na libela okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Repos. Musique. Garde à vous. Gardez-vous pour le salut. Salut. Pungi antutusu kwa tata mfumolongo fumo de bout. Chant. Main fixe. Musique. Ouvrez les bancs. Voilà. Musique à l'honneur du concert direct du chef spirituel. C'est direct.
Musique pour la coupeur du ruban. 15h49 minutes. Bokati riban symbolique et pas ya tata Mokonzabule papa Simo Kimbangu Kiangani. Sima ya bokati riban tata Simo Kimbangu Kiangani elongona ba conseiller baye papa Bituvui Dizako, papa André Mbenza Kiangani, papa José Dangenda Kuntima bakota kinakati. Tata Mokonzabule apesaki libondeli. Nabobimi na bango famille sainte bambuta ya lingomba pe bandimi balekaki pona kotia ya bango fololo.
na suka ya maso bandimi batalisaki mpe esengo na bango mpe souvenir ya mama Kwakiadi Suzanne liboso ya kamera na biso. Mama diagonaise, maman Biawa Fula Alphonsine na uti na Pointe Noire. Lelo ezali esengo moko munene na biso surtout ba mama. Et ko tomber na mokolo ya fête na biso vraiment toza ya kosepela ba mama. Parce que maman zalaki mama ya boboto, une femme vertueuse. Vraiment eli kamoni li kambo tozaki nango posa soko kei epa ya mama. OK komona mama oyo lobi na ye mama okozwa kaka solution epai na ye. Mama azalaki vraiment na solution na makambo na biso no surtout azalaki ya solo mama na biso esalaki biso mawa mais mokolo ya lelo tozali na esengo amba te ye meya se alakisi biso ndenge ya kofanda na bandeko soki mama ndeko ndenge asili kotika biso boye na molimo aza na biso donc toza vraiment na bosepeli mingi pamba te na ntango ya mama mwilu ye alobaki ete bana na ngai bolela te boyemba kaka banzembo ya esengo donc biso mpe lelo tokomi na kati na esengo tozokosepela tozokoyemba banzembo ya esengo loka miziki ndenge ezokobeta boye ekomi na kati na bosepeli vraiment uti na mbinza ipen kombo na nga mama Nzimbu Nsikelen mingi bayebili nga na kombo ya mama na Noe tika papa tika ndambo esengo ndambo mawa po makambo mamo yasalela nga soki na bandi yango lelo ti lobi na tongo mpe ekosila te mamo yasalela nga ya minene ya koleka mokolo mamo yatikaki biso namonaki lokola mokili ekufi mpo na ngai namonaki lokola mokili ekufi na mokolo ya lelo ezali esengo mepai na ngai ezali na mawa na esengo esangani. Kombo na nga mama Margarida na uti na soyo komba tata mwana mpe Molimo Santo mpona mama Nkwakiadi tokoloba aza mama molongi alongi oyo esalami lelo amerite yango po azali mama oyo alandaki matambe ya mama Mwilu kino le 1er juillet aya kotika biso donc oyo esalami lelo vraiment amerite yango azali mama moko victorieuse vraiment eza esengo mingi mpona biso vraiment mpona bajeune ya lelo tolanda lokolo ya mama Nkwakiadi alandaki lokolo ya mama Mwilu soki biso bamama lelo toza na valeur ezali grâce a mama Mwilu ekiti mama Nkwakiadi biso mpe toza kolanda na bajeune fille na bamama po tolanda lokolo ya bamama mibale oyo po ete tozala mpe bavictorieuse. Nazali mama Feza Mutibanga navani na Nkamba na Kanweno naza choriste ya la grande chorale des dirigeants. Merci papa journaliste soki tolobi pona souvenir tant soupe tokoki kolala awa ba souvenir esilité. Au souvenir à maman eza ebele ya solo le 1er juillet 2021 ezalaki passe tolelaki tokanisaki na ba souvenir wana ndengo zoloba mais lelo ekomeli biso esengo pamba te mama kei azala molobeli na biso epa ya banzambe na biso na ba difficulté tokozalaka nango epa na yende tokobanda kosecourir po ete azala molobeli na biso pamba te mama Mwilu mariki ya nzitani tomonaki ete toyokaka kaka mais mbuta nde tozalaki na ye vraiment ba souvenir ezalaki ebele esengo eza makasi mokolo lelo. Ngai kombo na ngai mama Kimbangu Toko nazali mondimi ya paroisse ya Bumbu nazali choriste na grande chorale des dirigeants ba souvenir mpona mama eza ebele mpona mama moko totikalaki na Kinshasa tozalaki susu na molobeli te banda mama Marguerite atikaki biso tozalaki susu na molobeli te nde na mama wana tobandaki mingi kokende pa mama vraiment soko ke na problème na yo tobandaki kozonga na solution ngai vraiment nazala ba souvenir ebele mpe na mema mpe bato kuna donc eza ebele kaka nde mama otoloba so tobi tobandoloba tokolala awa donc eza ebele vraiment lelo eza esengo makasi vraiment ngai ntango kaka balobeki efo batia mbuta na kati ya ndako nazalaki moto ya liboso ya kolela apesanga mbongo mpona contribue mpona oyo asalelaki biso mama antuka kanisela biso liloba na ye kaka oyo azalaki koloba na biso mikolo nyonso tomata tokita te yango wana etikala ngai na motema mpe nayebi le 1er juillet wana na liloba wana na biblia yango asalelaki ngai ya minene mpe mokolo ya lelo yango naleli lisusu
abakisa lisusu likolo nango ebele boye kaka nde molobeli na biso. Kombo na ngai papa Arthur Balu navandi awa na Nkamba na Kendolo ya liboso esengo naza nango pamba te na ntango ya kala tata nzambe azalaki komona na te totikala koyoka mpe te esika tata nzambe avanda na baange biso bakimbangisi tozali na horoscope tokoki koloba ya koya komona tata nzambe nkolo yiso mpe tata molimo centre en chair et en os tomoni bango na kati na bango batamboli mpe na badisiple na bango ezali lokola mama Nkwakiadi azali yaya ya liboso nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani na yango toyebi na kati na lingomba na biso ndenge nini tozelaka bamama donc azali korepresente incarnation ya mama Mwilu. Et effectivement lokola mpe ekoincide fete ya le 27 avril oyo ezali anniversaire 63e anniversaire ya liwa ya mama Mwilu mpe ezali ouverture ya mausolée ya mama Nkwakiadi mpona ngai esali ngai un plus na kati na motema na ngai mpe ezali histoire oyo nakoraconte na libota na ngai mpe na kote yango na bandeko na ngai bakimbangiste mpe banokimbangiste mpona kofaire comprendre bango ntina ya mokolo mwa lelo mpona ngai ezali mokolo ya baangelu oyo ezali kofungola lola mpona kopermettre biso bato ya mokili toyebaka tata nzambe avandaka mpe na mokili.
Azalaka technicien yaka bokonda na kati. Ba technicien nyonso. Ifu
ifuma mwelame Mikaya ya balala kwane Kalimbwele zambyane Yani ukunge banga ifuma mwelame Mikaya ya balala kwane Kalimbwele zambyane Yani ukunge banga ifuma mwelame Dusamba Muna zola kwa ngese ye mwande tata mwanda velela Tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela Tuvutu ilifunda da matondo kwa ngeye nzambi watuvanga kunchantangu Unu lumukia kinene Kitu izidi zubulanzo ya sadika kwa nkendo Mama conseillère, mama kwa kiadi Suzanne Tusadili salu kia onso no Bonso luzolo ngenzambi eto lulombele Una beto situvambana Nye kuvambana muntu ko Muna tukwenda Vitantu wasala kumanima Mantantu kada mpemba Biko wadiatamu Mama kwa Suzanne Beto bana beno Tuizidingi ya vinga kiki Tukotele munzo wako ya velela Samwe malau tutalomba Luvuvamu tutalomba Nza ikondolo luvuvamu Ngeu tula luvuvamu Kadi ngeu na mazulu Masemeto makutambula muna mazulu Tuka Papa Simo Kimbangu Tuka Mama Mwelo Mvala za zitatu Vuvu tubundidi Ngeu na kimpovela mubeto So tuvangela luzolo neno Bika la vangama Tala bimbevu Tala timfuilu, tala maleme na mumpila Ngi mfumu nzaki Bika wakala kimpovela Kwa masemeto Pasitwa tuluzengela singa wa satana Kati satana utakutunuanisa Utakutununata muzinjila zozo zikondolo betela Beto situvambana Ngi kuvambane mundu Muna mtu kwenda vita ntu wa salamanima Engisa sumbule ya wonso bika ya kalana pi Muna zola kwa bena watatu banlongo Se ye mwande mwanda vela Amen. Bombo kene malamu. King
Na suka ya maso tomoni elembo ya esengo baconseiller direct babale ya tata mokonzi ya bule papa Anton Benzakiangani pe papa José Daniel Kuntima basimbanaki mpona kotalisa esengo na bango pe elembo ya bolingo.